Membre de famille. Membre de famille. Membre de famille Ngolomingi Azawa. Membre de famille Ngolomingi. Membre de famille. On applaudit pour l'artiste. Bravo, bravo, merci Solange, merci Ngolomingi, merci Mindondo, merci l'artiste, bravo, merci, bravo l'artiste, merci Mindondo, merci Solange, merci Ngolomingi, merci Lubuku, merci Solange, merci de toutes les prestations, de tous les services rendus, merci l'artiste, merci la danseuse, oh merci, la comédienne, l'actrice, la réalisatrice, la metteur en scène, merci la conseillère, la femme courageuse, la femme bosseuse, merci Mindondo, merci Solange, bravo l'artiste, merci Solange, merci Ngolomingi, merci Mindondo, merci Solange, merci, bravo l'artiste, bravo, merci, oh merci, à jamais dans nos cœurs, merci, elles resteront bien vivantes, tes œuvres, merci, tu seras toujours en vie à travers tes œuvres, merci l'artiste, bravo, merci Solange, merci Mindondo, merci Ngolomingi, merci la scénariste, merci la metteur en scène, la danseuse, la comédienne, merci pour ta bravoure, merci, oh merci Solange, merci Ngolomingi, bravo l'artiste, merci Mindondo, merci Solange, merci, à jamais dans mon cœur, merci Solange, merci Ngolomingi, merci de bravo, merci. Merci de toutes les prestations. Merci pour la scène. Oui.
Pourquoi ma camion c'est qui na kimia toujours on appelle la kimia. Merci. Ba tu botana ba vola. Président Caleb Iloba. Asa ilo Iloba te ko tika minondo. To ko tika minondo. Ah papa ça c'est ta Président Iloba. Il fallait vraiment tout y a tout la dernière des mères et ça fait très mal de partager la passion. Elle a beaucoup fait pour les artistes. Elle a contribué énormément dans ma carrière à Batebele. C'est ma soeur de Lemba. Elle a été là au début du SINARC. Elle a participé pour l'édification à SINARC. Alors, donc c'est ma soeur de Lemba. On était avec elle dans l'Iwa, il y a papa Nabiso Mundweri, Tosolo Likotu, mais sauf que Yepete Botikaye, ce que je peux dire, c'est que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment formidable. Oh, la conseillère. Oh, papa, merci pour le temps donc kotika biso boye peut-être bozomona kaka mais parce que biso toza nango ayaki ser moko abanda kotika biso te tokoloba lelo aza mwasi moko oyo azalaki kati ya mibali biso tobanda kobenga mwasi mobali ngai nayebaka ya Roger Fikafe Mundweri ntango aza na Ngalema na hôpital donc tozotambola toujours na mwasi moko wana donc soki tolekisi mokolo moko oyo elandi ifo biso wana nyonso tonzela Ngalema tina ve Roger akufi toza toujours na ye donc azalaki mpe na mwasi moko makasi mingi oyo donc ye kutu azalaki mpe na pire basi te ye bato na ye nde ezalaki biso mibali to bandeko na ye ozomona eza mpasi mingi oyo biso towana ngo lelo tozoloba ya kobungisa ser mindondo ndenge wana ozomona ngai nazoba na bana kotungisa bango banda kala te ngai nde aboye mpona confirme mpona jouer na groupe salon baseka yango yo oza phénomène pour confirmer que je n'avais même oui on a joué un groupe salon na salon biso na théâtre ndenge musique bazora quoi zaiko biso théâtre tozora ndé salon quoi zaiko na biso donc on a confirmé faut na jouer na salon abi ah si tenge sana zara su tenga bi atazara te le quoi groupe comme changer te zara salon nga faut na jouer na groupe salon bon on a comme pièce na au salon aussi et le cas qui a besoin de preuve président a commis pièce nature en rôle au voyager t'es habité na zali et bon ça va na présentant moi pas Elombe ceux qui présent Elombe à sali canton nango à corriger à valider toujours dans le tournage donc à tout ça grâce à yé na scellé parce que yé na ya scellé ba yo na de quoi ma passe ndeba benga ba pèse un rôle donc il y a cela je crois
3 mois depuis total na tournage 3 ou 2 mois comme depuis total na tournage après na ndenge tozaki na makambo ya Femundweri na kala mingi tawa babandaki kosala to ya ba troupe théâtrale bayaki ti palanga na Lisboy baprofitaki mpe na moral bafille ya Lisboy mama Mindonda asolaki na bango otalisaki bango mpe mwa makambo ebele vi ya expérience ya mosala oyo donc tosolaki toyambaki dernièrement naki mpe na cope moko boye ya publicité donc nabengi donc vomona moto aza na souci nayebisi eke tosala mosala yango mais ye azobenga nga donc c'est-à-dire azobenga nga donc c'est-à-dire azotyanga susu molende na eloko yango donc akisere moko nzambe nayebi te abatelaka molimo na ye parce que eza nzela ya biso nyonso tu donc nga nabenga yango eza dissertation oni na vie eza na introduction développement na conclusion eza makambo ya nzambe donc biso mpe bato tobotamaki tozovivre lobi mpe eza mokolo na biso tosuite te mais eza bongo donc towana eloko toloba na nzambe te donc toza banani oyo nzambe adeside nde wana biso tochange yango donc topesaka lokumu na nzambe mpa yabi na circonstance nyonso tobaka kokomisa ye famille biologique nazaka toujours pour fortifier bango parce que koperdre élément monene boye na famille c'est pas facile famille artistique et puis na bafanatique bafana na biso oyo balingaka biso bazotuna biso pourquoi baartiste comédien bazokende boye donc basambela mpe mingi mpo na biso mais batiango mpe société pa eza kaka baartiste banon artiste lelo mpe ebele bakufi lokwa toyebi bango te towana contrôle na bango le 15 toyokunda Mindondo so tolobaka les prochains sera qui eza loko examen d'état nani akozwa ne wana te tokata hémorragie yango na prière tozonga kati na biso moko toyebisa mpe na nzambe mpo na nini kaliwe koyaka na ngambo na biso totinda ngo mpe na ngambo ya bato mosusu te me toloba liwa etika biso nano mpo bajuste bakokoma ti na 120 soki moto aza injuste akokoma ata na 80 estce tosi tokomi na bakatikati ya bainjuste soki babi bainjuste jusqu'à 80 ans bongo biso bato toza soki mpe bainjuste tosi tokomi na katikati ya bainjuste tokokisa ata 80 ans oyo ya bainjuste bongo tobanda kotala ba 40 wana etikali soki 120 wana mpo tokokisa yango donc mawa na ngai na motema ezalaki Mindondo atikali azalaki na bacapacité nyonso oyo biso ntango mosusu tosalaka kaka théâtre pamba mais ye azokende ti na bale azokende ti na bapercussion azokende ti na makambo ebele epe osala baprotocole partout azali elle le présente partout akei rien n'empêche ke ngai na yo mpe moto otala yango okende alors moto na moto azongisa conscience na ye ayebake polémique eza nango mais lobi ozoprépare nini mpo na rencontre na yo na nzambe parce que après vie au vie mosusu mpe ezali bakosa bayebi soki so okufi esili mais yebaki après vie au vie mosusu ezali ne Mindondo akufaki banda le 30 asa changeaki vie ata toleli ya yo tiki biso que ton âme repose en paix nzambe ka muta reposa âme na paix alors biso moko so tokei tosali mabe na kati ya mokili mpo tokanisaki nzambe areposer biso na paix toke na lieu de tourment moto na moto repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Merci Mama Kalunga. Soki nina lobelo moko elinga oucho lobelo moko lobi Mindweri to kundaki moi coulé le 15 et puis Mindondo peut to kundie le 15 coïncidence wana ya ba date même le 15 wana eza dû ya nini? Non, eza encore coïncidence. Il y a encore coïncidence. Ezo coïncider na kaka pour Mindondo fait le 15 ta fait le 30 to kundie le 15. Ba préparation nyonso ezui 2 semaines. Nde tokundie toza na posa te le 15 okuna lisusu tokunda mosusu mais toza na posa ke ntango baobenga oyo yaka kolongola liwa oyo ya kokata hémorragie oyo yaka Pasteur Jean-Paul Mayata abengi biso tokende na kokata hémorragie oyo le 18 biso tokutana tokekata na hémorragie oyo soki tokufa mpo lobi toza na vie mosusu et non tokufa mpo tokende na lieu de tourment. Merci beaucoup. Allez là. Allez.